Tokutani na bino lisusu na eteni ya mibale ya masolo na biso eye lokole na artiste et musicien Félix Wazekwa. Le sénateur Denis Kambaye, honorable Olivier Assoumani Biso. La single dépense d'abord les alimingité, donc on a pu gérer nzembo moko pe na salela ngo clip. Si maintenant on a passé sous la single mususu, à chaque fois nous avons ba single. Même ce que ko bima plus de chansons. Donc nzembo mingi ko leka kuti album, mais ebi marande moko on a zokata on salela ngo clip. Mais conséquence ya bimisa ba single wana pe ezali Félix Wazekwa to ebi ke lelo monde musical surtout en mboka na biso Congo démocratique ezo souffrir na manque d'infrastructure notamment na niveau ya ba producteurs et ndenge nini okanisi ko kiko se retrouver na bimisaka ba single wana pona ko se retrouver na c'est-à-dire ozonga na ba mbongo bimisaki pour que vivre na musala na comme moi pas si pona bino quand même non. Oui, ça n'est pas, c'est justement parmi ici il y a ces cours ici de sortie et tout le et le ko bimisa biso na makamwana justement ya wana faut ça la ba single au moment na lelo tozana ba artiste ning bazana talent na Congo moment na 5 ans 10 ans azo bimisa na album te parce que azo linga nini ami bimisa ta ba clip to même katikati ya ba clip ya album oyo ya salaki do banzembo zali déjà mais batu fo bayeba yango na musique eloko to souffraka nango mingi ezalaka plus ko sala clip ke ko sala banzembo. Marius Omoni tango zoyema na studio oyema même na lingwanda oyema na même torse nu donc ça dit que rota même liputa bozo yemba nayo mo sala clip bokote et puis batu fo bayeba yango ke clip ezali musala oyo biso to yokola te ezali te ke soko ozana don ya koyemba mala moko komi na oyo ya clip mala moko komi na non ça dit que wana ezali vraiment cinéma. Moi, il m'est arrivé au bandela ba clip. Au tchepe na mbongo boti dépense pene salami, mais résultat botali yangote, so comparé na nzembo moni ke non nzembo zali en tout cas clip yo bo nzembo. Vous êtes obligé au bandela clip wana. Lelo Félix Wazekwa, ndenge nini bino artiste vous a ko se retrouver na transition oyo ya numérique oyo ba moyen ezolandate. Est-ce que vous okoka? Non, faut nous la sincère. Tout ça vraiment na ba difficulté parce que les lonzembo ko tsanzembo na YouTube yango est comme presque le seul plateforme voilà batwayokayo ça rapporte pas grand chose moni d'une part d'autre part le oyebi yango le tozo kwa so beta ba concerter surtout na niveau Europe nyon surtout on ezo sala ke musala za kokufa na niveau ya mboka batwazana volontaire oyoka musique mais pouvoir d'achat ezalité donc musique est comme le loko eloko moko fele voilà donc tozo beta ngopele musu par passion et puis tozo sala musala wana parce que en tout cas sur musique ekufa mais na période biso toza wana te peut-être bato ba oya sima so ba obese maboko donc tokomi ko kotsa ba moyen oya biso moko et na le mususu na ba ndenge mususu kaka po musique ezala mais et ça la marape que ba contrat musu ekoya voilà et soutenir makasi quoi voilà mais ngai souci na ngai dali plus toza na ba mécène bato yo kala bazalaki ya nansi yo yebi ou même moto lokola papa Verkis qui a mwanga na azaki mécène monene ya musique bien que moi azalaki musicien donc bato ya ndenge wana bazalaki mingi na boye kotanga bakombo mais bato bazala na esprit wana lelo toza na bato lokola ba Alita Chamala toza na bato lokola ba Dread Carolage Awechi au moins na bakombo mingi totangaka wana tozo perdre mécène monene lokola Cardozo Mwamba c'est-à-dire que bato wana nde bazala ba soutenir culture na bikutu teke ba soutenir biso mais ba soutenir culture parce que sinon un jour musique na biso ego disparaître te mais ezonga siba nazo sala réflexion oyo que kala Égypte ezalaki première puissance mondiale après Égypte qui Assyrie après Babylone après l'empire médo-perse toye na Grèce toye na Rome ndenge tokoma lelo septième puissance mondiale tokoma na États-Unis mais tant où lelo basalaka ba G7 wana Égypte ezalaka sauté ata le sala lelo G50 Égypte ezalaka te c'est pour dire que donc bokoza na position moko boye mais bo perdre yango pe libela donc biso lelo toza na position moko ya nanu eza nanu mo moke bandosi la ya kozala Congo vraiment mboka ya musique mais na kati ya Congo wana komona ba festival ezate ndenge ezalaki kala boyoki par exemple ngoma Afrika boyoki par exemple le FESPAM na niveau ya Brazzaville mais Congo nde fallait za na babiloko wana mona ke ezalité or soki ba festival ezali ebele les artistes déjà vont se retrouver parce que ba cacher ba festival wana ezala quand même bien koleka ya ba concert dernièrement il fallait que beta concert et beta mité muninga na yo ya musicien mususu Koffi Olomide il fallait que beta concert betamité Werason il fallait qu'il tapé concert et betamité Félix Wazekwa pona yo tozo kende wapi solution ekoiko uta wapi po ete balanga nzembo ya Congo bazongela ko beta musique na bango
mais qu'il y a poto et pas web bozana ba mélomane belé pas web faut dire quand même que vous se retrouvez. Merci mingi pour la question yo parce que ça question pendant ya kilelo qui est donc d'actualité quoi. Pour ngai na monaki que musique pour d'abord e bana kozonga il faut bato bazolinga concert beta ba se manifester rappel lisusu mingi koleka bato bazoboya concert beta. So ozwi exemple ya concert mo beta ki dernièrement na Paris awa ya Fali. So otali nombre ya bato bazaboya concert na ba o bazaki na salle y a pas de rapport. Donc bato bazali mingi piso baza pour concert que bato bazotia mobulu na libanda wa. Donc bon na niveau ya Amérique heureusement ba comportement wana ezate. Et lo ngwana osenga na bato wana ba approcher ba représentant ya ba pays oyo bazoboya ba concert beta bolakisi que non comportement oyo ozo s'afficher na mboka na bino eza malamu te. C'est-à-dire que ba autorité ne ba kosisa likambo. En fait na mokuse bato balingi ba concert beta ba se manifester lokola bato balinga pe beta te. Lokola bato balingi concert beta bazali baleki mingi na nombre mundela oyoke la bato bazali mingi ya donc eza mboka démocratie donc bato bazali mingi ne bayoke la. Deuxièmement vraiment nazo senga avec tout le respect ba autorité ya mboka na biso ba s'impliquer na likambo parce que soki biso bakonzi oya biso ya mboka basololi na bakonzi ya mboka au photo beta ba concert je pense que likambo aussi na lomba la mboka eza problème moko politique il faut aussi la peka na politique. Félix Azekwa merci mingi lokolo ndimaki kozala invité na biso lelo na invité soki ozana lilo basuka pona bato nyonso baza kolandao naza na studio nazo travailler sur deux projets d'abord projet où muso nazo travailler nango comme nango ya nzembo moko single comme nango épaisseur donc épaisseur wana ekozala épaisseur ya mbongo ya bolingo épaisseur ya connaissance donc na yena notion moko na esprit ya partage oyo aza nango mingi oyo aza na épaisseur mingi akabula na bato yo partager na bato baza na épaisseur ya mbongo donc muto aza na épaisseur ya mbongo kasi asalisa bato baza na épaisseur eza moke mutu musu bapesa ye tala épaisseur ya bolingo ya moke mazo débrouiller nango kaka azokoka boya mpe moninga te mais bamisusu bapesa bango baépaisseur ya bolingo ya minene bazoyeba eloko basala nango te azo néglige ne mwasi to azo néglige ne mobali donc en fait tovivaka na biso kaka na notion wana épaisseur lelo sekonde eza kaka te nazoviveye bato bayebaki non tout ce que nous faisons dans la vie ezala na mo épaisseur moko boye nyonso toza nango ezala mpe na mo épaisseur moko boye moni okozala na épaisseur mpe ya kitoko neti bino mamarius munga babogar boye oza na épaisseur na yo ya bote donc voilà nyonso tu wana eza baépaisseur kaka donc sikofoyeba nde kosalela yango et puis projet moko naza nango ezali lokola coupe du monde eza koya oya 2024 2022 plutôt na Qatar nazosala nzembo moko film moko eza na connotation moko internationale c'est-à-dire eza voilà na nzembo moko na impliquer vraiment ba star kaka ya biso ya Congo te mais na ba star ya monde mobimba na nzembo wana ba koyoka arabe chinois koyoka espagnol portugais c'est-à-dire ba langue nyonso tout presque lo bama na mokili. Fimbu lelo ekomi eza lisusu kaka mpona bakongole te omoni bamatch mosusu ekomi obeta omona eza kutu baekipe ya afrique te me bato bazobina fimbu Jean-Marie Okito, Mr Village, Général Dieudonné Banze Lubunji, Promedis, Golf Kizona, Bertin Mosolo Bank,
Trésor Onema Pablo Pachumo soki nanu otala clip eyeteki lelo ya Félix Wazekwa okoki kotala yango na chaîne na ye YouTube Félix Wazekwa officiel na ba clip na ye misusu.